Et les amis nakangi son Mkontombolo bébé afati be Mkontombolo bébé au fait nzembo zo yemba ya mwana afati be Mkontombolo bébé eza nzembo ya comment il s'appelle Bercy Mwana bolimbisi ndenge nakangi volume parce que banzembo oyo ezo kolukela bato ba problème il se pourrait qu'ils aient déclaré donc sur ça copyright et en tout cas YouTube osaka na sute mbala moko na rezo punition donc na lingité déjà na ba mbebe belé de bo souffrir ka ndengona bo ka nga ndenga na imbele binongo ngenge na ibinze mo mobimate afati be Mkontombolo bébé mais ce qui est plus important c'est un message to pesa na analyse allez to landina analyse et nzembo oyo Henri Papa Yembi et Sali maman na polémique Tolanda. Merci. Afati be Mkontombolo bébé. Afati be Mkontombolo bébé. Afati be Mkontombolo bébé. Afati be Mkontombolo bébé. Mbote balandiam de GDTV ma futa ya sika ekotanga. Je suis la grande dame, mais je vous crois bien portant grâce à Dieu. Et balobi songi donc comme et musala ba YouTube mama yango wana. Les amis, le pasteur Henri Papa HP s'enjaille avec la chanson de Bercy Mwana afati be Mkontombolo bébé et sali polémique bino boyeba congolais balobi païen. Bomoni ba pasteur na bino yango wana nga usu musique na bango na yo karate congolais elobata Kabila elobata Joseph Kabila congolais congolaise. Chers distingués invités, chers compatriotes boyoka congolais congolaise et to sa songi nalobi yango Henri Papa vanda na lola to avanda na mokili ya bati nzambe kutu so batuni papa oyebi nzembo ya Bercy te oyebi Bercy Mwana oui na ebiye mwana ngai ngam na kelai oyebi nzembo na ya afati be Mkontombolo bébé aloba oui na ebi nzembo siko nzambe kutu mona na kate avanda na mokili ya bati te aza mi présent avanda na mokili ya bati te et bon sikoyo Henri Papa fanda na Congo bande ko za congolais siko achango pe na mutuka afati be na ebité encore il a péché Mkontombolo bébé te encore il a péché botika Henri Papa kimia bino mona rama sumu satana partout aponi numéro 20 alobi béton de mokonzi siko nzembo elobi ba voter béton soka yembi yango ndenga na yembaki béton na béton to voter Fati il y a pas de péché et il y a une nuance yango bomoni bandeko na ekana sa émission pour to meka ko éclaircir ezate que notre zo ko laver et lo mo tete yali kambo analyse to sa analyse chacun est libre ya kopesa opinion chacun est libre ya koloba oyo ya kanisi to oyo ya moni bandeko nuance ezala ya une différence entre ko adorer mutu ok na ko botolo ba koyemba mutu wana comme adoration na ko par rapport à nzembo ya babenga ngoni ya campagne par rapport à nzembo ya campagne moi personnellement j'ai juste passé le message par la musique bah oui parce que musique est un instrument oyo ezalaka voix ou encore moyen auto passer information ok et soutenir un candidat n'est pas un péché aimer un candidat n'est pas un péché et si par exemple nga choix na ngai ezali Félix et que na bino bandeko bo voter Félix parce que pour nga je crois qu'il est le président ou resunga mboka na biso par rapport hein et puis dans une chance qu'on a loyembo c'est ce que moi j'ai fait ça c'est différent
nako adorer mutu ndenge to mona banzembo misusu to ba misé musu basalaka voilà on est au melo mususu ndenge frère na biso Michel bakenda yembela Sylvie Bongo Sylvie oza lokola gâteau basali na lola. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Awa ba emi na ba onte ke fatia mabundo ndire fufu ya baluba basali na awa ezaka ke non balobi to voter numéro to soutenir numéro. C'est ça, l'isumo ezana te. La politique est biblique. Et naïbi que c'est un sujet qui fait débat. Il y en a bato belé et na tongo lelo to discuter un peu avec moi papa nanga, c'est un pasteur. Alobi que non, un pasteur, un homme de Dieu, ako ken royembela noté. Mabi papa. Na Bible, tout le monde ba David ba serviteur de Dieu. Mais bakamba mokili, bakamba bamboka na bango. Mais Israélites, oh non, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Au cas penza que prétexte penza. Parce que contexte oh nini balobanin. So zu message loko bimisi yango na contexte nango comme prétexte. Quand la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Le monde ici c'est un système. On parle d'un système établi par les hommes. Par contre, la politique, Ezali, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas un système établi par les... Non, c'est Dieu. Dieu lui-même, c'est un grand politicien. C'est vrai, c'est un sujet où ils ont suscité débat. Et Batobele Baza pour, Batobele Baza contre. Non, un chrétien ne peut pas faire la politique. Un pasteur ne peut pas faire la politique. Mais Banemi dans la Bible, Bazaï Banane. Baïstras dans la Bible, Bazaï Banane. Bamsou Bazaï Ba syndicat. Bamsou Bazaï Ba ministre. Joseph na Égypte. David azalaka roi, azala mokambi ya mboka. Na roi président ba jouer rôle moko. En fait, c'est ignorance. Muto yebi nyonso azate to se complétaka. Mabe ya congolais ndinko ndimateke akokate de nyonsologue, ba pasteur nyonsologue. Ce verset n'a rien à voir. Le monde dont la Bible parle, c'est un système. C'est un système. En fait, eza kapasi marambo nzamba sunga biso. Bandeko, na ngana beta sete. Na éclaircir na me relaxer lo moko. Et politique eza nini? Ah, c'est l'art de gérer. OK? Joseph Azala politicien a géré Égypte. Et a fait ça sans sa vie. Namboka ana o fallait ba kufa na nzala. Mais azali na molimo na nzambe, azaki mwana na nzambe. De même lelo bandeko nanga ba Congo na biso na po ebonga. Il faut ba chrétien ba prendre les devants. Bondi melama mnazo ebisa bino. Tant que ba chrétien ba kokota politique te bandeko. Bondi melanga mama malonge ko zalaka te pourquoi? Na expliquer bino le pourquoi. Bandeko pouvoir ezana ba exigence. Et c'est il faut mo ba spiritualité moko ya makasi. Ezala na ba fondement. OK? Et tango muto azo kamba, azana nzambe te automatiquement arozana satana. Or, satana sala malamu te. Yango bomoni na Afrique lelo, na Afrique lelo, toi kana passe likolo, passe pourquoi? Parce que ce sont des occultistes nde ba okamba. Mindele oui, bazala pena bakisi na bakindoki na bango, mais n'oubliez pas que la magie blanche, la magie noire fonctionne ndenge moko te donc. Nyonso wana ezo jouer rôle. Mundele na magie na ye abongisa. Bien que destruction eza pe na se na bandenge moko parce que place nyonso oyo molimo na nzambe eza te. Molimo contraire ezo kamba, ça a toujours été chapeauté par l'esprit des morts. OK? Et chez nous là, kindoki na biso na bango ekokani te. Bango eza plus constructif, ya biso eza destructif. Yango bomoni na Afrique. Et ba dirigeant ba okamba ba Afrique ba tellement mitema mabe. 30 ans à pouvoir lingo longwate. 40 ans mais par contre mindele baza pacifique. Asali manane moko, so va voter asali ami balé et sili. Mais bisoté chez nous c'est le contraire. Pour nini? Bondoki Satana azala moboko. Milimo mabe mutozo kamba mutu wana. Et ba ko imposer toujours il faut agnorer la bateau parce que c'est ça ba base na ba fondement. Il faut ça bateau mabe.
il faut azongisa boy, il faut sala boy, il faut sala boy. Bande konangai, bokanga mamna zo bisabino tant que ba chrétien ba okota parlementer toza na pasi. Ya moko ba comment comprendre neti ba biso oyo. Et autant emporter en Zambé, bon monara la grande dame na Congo wana lokola député. Ah oui, to zelara moment Nzambe to se précipiter. So Nzamba lobi ke moment ngo yango to kende. Et bon monara biso et to salaka babolamu e ko tikala gravé ko komama na babuku. Ndenge ba Joseph et komama et lelo to koma otanga bango. Je vais encourager à tous les chrétiens, s'il vous plaît. Et Bible Zoloba à la fois ajouter la connaissance, ajouter la science. Et c'est important. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Nzamba fungola o misu o comprendre makambo parce que il y a de ces choses là, somo lumo mo santo yemo roya enseigner te za pas so comprendre mo to convaincre yote. Et na bi kende na lo babo il y a des gens au baza pour te. Ils en a babo ba mais là c'est tout à fait normal, je vous comprends. Et kala to zala pe la ba vie contraire ya na ba makambo belé. Mais lelo o plus mukilezo avancer zo voluer mo lumo mo santo zo ko fungola biso misu pola loba. Que l'esprit et que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Donc, vous allez éliminer puis comprendre Makambu et belé par la grâce de Dieu. Vous allez constater pour la chute par rapport à Choua et Félix, vous allez constater depuis que le Congo est Congo, aucun président a kabato a dédicacé à Diambo Kanamabo Nzambe. Félix, c'est le seul et le premier président au Salango. Pourquoi? Parce qu'il a reconnaître Seigneurie. Yaya Wenzambe. Félix est un chrétien à l'obango tout haut. C'est vrai, mais il n'a jamais dit qu'il est occultiste. À tête que lui, il est chrétien. Ah, c'est ça. Et en mentionnant pas une chrétien pratiquant. Dans l'année intervenu récemment, na mundele moko journaliste française va poser question lobby pour répondre à la question na lobby étant chrétien et pratiquant, je ferai ceci. Mon avis ou encore mon opinion eza eloko eza o je crois bato belé balanda kango eza moko ya babiloko oyo nga nazo soutenir Félix et naza ferme par rapport aux failles les amis ezali inévitable muto aza parfait na mokili aza te par ozalaka te tous ces candidats ezala ozolingo voter Moïse ezala Fayulu baza na ba faiblesse. Félix est un humain, il a des faiblesses. Mais moi, je crois que c'est le seul président qui a la volonté de changer un peu la transformation est belle. Abongisi mama yemo a transformé 20 mai et gratuité à enseignement, gratuité à maternité, c'est vrai, bien que l'économie nous totalité, mais une bonne partie est vrai. J'ai ma tante à ça là na HJ. A ebisinga que non na HJ gratuité à maternité et koti. Et ça parmi l'hôpital la chair na mboka wana batu ba yebi. Si comme muto aboyebolo ba ke ba voter tété, to voter Félix. Et Félix est le choix de Dieu. Mamba molu mo ba convaincre ngo mutu té. Mamba molu mo zala mutu yemoko. Conviction personnelle et puis révélation za personnelle. Ngai nazo ba révélation belé pour na Chilombo. Nga na lota Félix mbala ebelé. Ah oui ah, lelo té moi kala. Wana koti na bokonzi sika. Nazo mo ba vision ebelé pour na Félix et pourtant avant ma politique banda ko intéressa kangate. Mais plus muke to comprendre mo ba mambo belé to réaliser que ah té pombo ke za la bien faut politique za malonga. Or pour politique za malonga, il faut muto na molimo nzambe parce qu'il y a que Dieu qui peut faire le bien. Les amis certainement na muke on a lobby belé. Que Dieu vous bénisse. Moi c'est la grande dame. Si c'était votre première fois, abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta Yassika, vous ne serez pas déçus. Topé ça conseil, nous parlons de tout et nous conseillons selon les seigneurs. Il y a un concept, nous avons créé to bengango toli katina bonzambe devenir bonzambe na bonzambe parce que pour muto za l'aéré, il faut yoka nzambe, il faut to sanzambe. Ah oui, c'est ça. Je vous aime et ba meilleur vœu, on est le 20 pour la bateau bazam libanda, bateau bazam na Congo en tout cas. Encouragement, tous à la unis, tous à la soudée, main dans la main. Et puis voilà. Ah, il y a un message prophétique moko te. On a aussi une émission mususu message prophétique moi c'est vraiment important, fallait quota déjà avant les 20 mais dommage que le toi les 20 bien que na TikTok na sina lobela ki on bona ozwaka o ya TikTok wana na rocha yango na YouTube awa bandeko tina poko bokomo nango
et tous à la vraiment vigilant, tous à la distraité. Diable a profité toujours na ba moment ya boye to kabwana te politique et kabola biso te to bandeko mungala muluba mutete la toza bandeko Mobutu atikela biso slogan ya papa bon moko tata bon moko ekolo bon moko, on est tous des frères. C'est tout à fait normal tous en a ba divergence parce que tout na ba famille différente, tout tangi na ba école différent, tout na ba bisika différent, ba background différent, tous en a ba éducation différente, c'est tout à fait normal. Mais politique et kabola biso te rose en opinion na yo ngana zana oya ngai et cause à la contraire et ça problème était et tout tambola loboko na loboko tout se comprendre, tout se compléter et tous à la kaka tolérant. Ok, que Dieu vous bénisse. Kosa moninga mabete pour muluba moluba za mutu muluba mutu mungala mutu muyomba mutu biso nyonso to abatu et toza bandeko tomonani mbala ya sima et bandeko solidarité toujours to se unir to se motiver plus na bolingo et puis na mamba malamu nzamba opambola bino et ba bonne journée ba meilleur vœu pour passer ba fête malamu na nkolo Yesu quoi. Que Dieu vous bénisse et moi c'est la grande dame, merci, au revoir, de bonnes choses, bye 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 bye. Et les amis na kangiso mkontombolo bébé afati be mkontombolo bébé au fait nzembo zo yemba ya mwana afati be mkontombolo bébé eza nzembo ya comment il s'appelle Bercy Mwana bolimbisi ndenge na kangi volume parce que banzembo oyo ils ont lukela bato problème il se pourrait qu'ils aient déclaré donc ceux ça copyright et en tout cas YouTube a sarana soute mbala moko na rejoindre punition donc na lingité déjà na ba mbebe belé de bo souffrir kan ndengona bo ko ndenga na imbele binongo bien na ibinze mo mobimate afati be mukontombolo bébé. Mais ce qui est plus important c'est un message to ça na analyse. Allez to landina analyse et nzembo oyo Henri Papa Yembi et Sali maman na polémique to landa. Merci. Afati be mukontombolo bébé.